mbote na batali pe balandi nyonso ya réflexion na mokili mobimba. Nabengami na kombo ya Kambulu. Naye na lombango kopesa bino mbote, naye na lombango pona na yeli bino communiqué oyo ekoki kozala communiqué moko ya esengo te, mais communiqué moko ya pasi. Mais communiqué yango ezali prophétie te. Pourquoi nalobi eza prophétie te? Moto apesi biso ba message abike eza prophétie te, mais euti ba fuite ane bimi na gouvernement américain. Alors biso toyebi déjà que na mokili oyo bato ya mokili bazotambwisa pe na mokili, ba oyo baza makasi bazokonza. Tozomona kaka ke mondele ti lelo azokonza ka Afrique, bomata bokita mondele azokonza. Mondele asali malade tobengi corona covid afandisi yango mpe mokili efandi stand by. Alors oyo biso toyeli bino lelo ezali prophétie te, mais eza na ndeko moko oyo ayilaka abetelaka biso déjà lisolo lokola nga ba betelaka nga déjà lisolo ya corona bien avant corona ebanda pa ndeko wana. Mais tomona yango kaka après le pe événement ngo ebandi esalami. Alors toyebi te oyo eye pe ya turo ekozala les mêmes choses to ezala les mêmes choses te, mais maloba ne ezalaki ke lasi kopesa biso communiqué yango ke tobondela Nzambe mpona makambo yango esalama te na se na moyo, surtout na mboka ya Amérique. Voilà, tolanda publicité nsima tokota na sujet ya kotalisa biso ba événement oyo epesameli biso ekoya na nsima ya bajour wana. Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, balingaka mwasi lolenga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kabulo TV yo, Lumière Kabulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Emayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko. T'as un an à s'abonner. Bon bino. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko kaka. Réflexion trop bandela. Réflexion. Lumière Kambulu. Yangwana. Balai qui ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, bo s'abonner, boza décité, Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé oyo bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, bokuta biso kuna na Réflexion. Voilà, bolandi ba publicité na biso. Merci, tokota siko na sujet na biso. Sujet na biso ya lelo ezali prophétie te de to bandeli, mais ezali fuite oyo uti obima na gouvernement américain. Alors, ba événement ekosalama na mboka ya Amérique. Ndengi elobami par rapport ba fuite oyo biso tozwi. Na kati ya ba événement wana ekosala mboka Amérique, ba pesi biso ba date. Ba date mission eza ya année oyo tozali ya 2024 ekobanda na le 15 juillet ya 2024 ekomema biso ti na le 25 pardon ekomema biso ti le 2 février ya 2025. Alors na kosenga na bino bolanda biso na bokebi pe bozo bakomba ba ville wana soki eza bongo elongo na bino tobondela Nzambe pona événement yango esalama te comme tozwi ba message yango. Merci beaucoup. Alors, première date ekozala le 15 juillet ya 2024 na ville ya Okrama na Amérique. Mopepe ya tornado ekozala makasi na niveau ekozala na vitesse ya ba 1000 et quelques vitesses oyo que ekoleka bandako misusu na minene ekopanza sérieusement na ville ya Okrama.
Deuxième événement ezali le 3 septembre oyo kozala guerre civile na ville ya Texas. Bato bakobomana kuna, bamoto ekopela, bandako ekopanzana, makili ekotanga. 3e décembre ya 2024 kuna tokomona ba etre mo bauta na planète moto so planète nini bakokita na kanda na force pona baya kozwa 12 000 personnes. Bakoya kozwa 12 000 personnes bakomema bango na planète na bango. Ngana yeba kotuna ndeko wana raison nini bakoya kozwa 12 000 personnes ba etre wana. Raison oyo ezotungisa bango, technologie oyo ezosalama na se na moi ezodéranger kozala na bango. Alors na dérangement wana bamonaki kozala bito sweep comme kosweep eza kokombola tokozwa 12 000 personnes tokokende na bango. Toyebi te bakokende bakoma banani bakoma lokola bango to bakende kosala nini. Wana eza likambo tokoyeba me bayebi biso tobondela mpona makambo yango esalama te. 4e ezali le 24 ya 12e mois ya 2024 na ville ya Carolina balobi événement moko be eloko moko ekofungwama na mapata lokola munoko. Toyeba lemo na bafilme mosusu tomona lokola pa eloko moko efungwama lokola mapata obe lokola munoko boye ezokotisa bato le ezotourne. Babi événement ekozala pa ndenge wana na ville oyo ya Caroline. Ekofungola mapata ekofungola mapata na sasa munoko ebanda kokotisa bato te so na bandako kaka bato obe boni ekozala babi ekozala somo makasi. Alors bandeko na ngai abondeli biso toyeba kobondela avant ke makambo wana ekoma koatteindre bandeko na biso tobe biso te na se na moi awa. Ya dernier événement ekozala le 2 février ya 2025 balobi ke nyama moko akobima na ebale aleki baleine na monene. Nyama wana événement kosala bayebi te me bayebi ke nyama wana akobima na ebale le 2 février ya 2025. Bandeko na ngai to garde badate oyo tobondela nzambe ba événement wana esalama te eleka me tobosana te. Corona basala yango kosala, corona bakria yango nde bakria Ebola, corona bakria yango nde bakria sida, corona bakria yango ndenge bakria bamaladi oyo bango basala na bavolonté na bango. Alors fuite oyo susu ebimi toyeba ndenge ya kobondela nzambe ke bamakambo esalama te. Na kosenga bosenga na ngai Lumière Kambulu na osenga na bato oyo tobengaka baprofete to basali na nzambe na ba événement oyo bolobi deja nini nzambe salakisi bino obi nzambe azolakisa bino te. Événement ngo ekosalama to ekosalama te. Bandeko na ngai bopanza sango na basali na nzambe bakota mabondeli na bandeko basambelaka mingi toyeba tokokanga vague yango ndenge nini mopepo nyonso ya badati oyo topesi ndenge nini tokosala mpona to arretango ezaka bapriere to eza susu na tactique de jeu mosusu tokosala mpona kostopa yango oyo eza mbela ya basali na nzambe nyonso na botanga bakombo na bino me bino tu oyo boyebi ke boza basali na nzambe bobondela nzambe mpona oyokela biso ma mpe boya na message oyo nzambe akopesa bino mpo toyeba kopasa yango na bana na ye mpe na bikelamu na ye. Merci. Wana mpona lelo tosuki boye tomonani samedi na 19h30 na